Voilà, fidèles téléspectateurs, vous êtes de partout dans le monde. Donc, comme vous le savez, nous sommes là, c'est pour parler de l'actualité. L'actualité qui a envahi l'Internet, l'actualité qui a envahi la capitale, l'actualité qui a envahi, mais également le pays, l'actualité qui a envahi l'Église au Congo. Messieurs et dames, aujourd'hui, les pasteurs, les hommes de Dieu ne sont plus sincères par rapport à leur façon de faire les choses. Je signale que nous sommes là sur Congo Star Télévision, mais également sur Baraka, Mogisha, Lindon, et aussi sur notre chaîne YouTube Miracle Plus Télévision, mais également sur Ser Life Télévision. Abonnez-vous, chers internautes. Bokota, 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 parce que nous allons parler sur l'actualité. Toza na papa Nabiso Baraka Oyo. Déjà boyebi mbongo abato zwa ki fozongisa. Okolia mbongo abato soki réellement au rendre service ya mbongo yo zwelaki. Tant que service musala mbongo genai ko sale salite mbongo wana okolia ngondengo wana te. Alors Bokota, soyez vraiment connectés, partagez le lien aux Ana Kisasa, aux Ana Brazzaville, aux Ana Europe, aux Ana partout dans le monde. Partagez le lien pour les lots. Toyoko senga mbongo na biso toza bongo na papa Baraka, l'homme de Dieu. Boni santé nan. Ah, toza na biso bien na ngolo ya Nzambe. Ngolo ya Nzambe. Tokumisi Nzambe kozoyo lelo. Amen. Ezali facilité. Mais Nzambe apesi biso ngolo pe grâce ya kozoyo lelo vraiment. Ya sali que to solo là. Toza mbala moko. Mbala moko tozo kende. Tovandaki tolali tolamuki, tomoni internet et pelimoto. Papa, toyebi lisolo oyo biso bana na yo. Eza likambo mbongo. Oyo yo pesaki. Ndeko na biso be mosali ya Nzambe. François Mutombo. Voici l'homme. Oyo fallait bosala na ye marché. Ya ba matériel pour na osala la chaîne, fallait tekelo fréquence. Fréquence et mon anate ategela o mopepe mbongo wana azongisa te olandi mbongo wana esali mikolo ebele o monaki titulaire na ye avec Pascal Mukuna na papa Albert Kakenza pona kosisa likambo wana. Mais à notre grande surprise, l'homme de Dieu a honoré engagement wana te. Nde to monika ka internet et pelimoto nde papa tolingi toyeba. Déjà, tu as sorti médiatique nous à Liboso. Les lots, dossier comme à niveau nini. Bandeko barata Kolando Liboso. Bakoko lukakoye balikambo eza penza nini. Omoni likambo eza entre ngana voici l'homme. Oui. Ah, église Kalembelembe botika kotinda bandimi babanda kofika. Botika pe kokotisa makamba doctrine. O Baraka Mugisha magicien. O biso to sala ga ba faire na ba chinois. Okay. Soit les banés. Bayamba Yesu le kola mokonzite. Oui. Mais ce qui Chine, chinois yeko senga mbongo na ye. Oui. Yoko manakoloba yo chinois. Yamba Yesu. Te. Yamba Yesu. Te. Mwana ne moka wa uti ko bimalobi. Oh, yo Baraka. Otikala kokuta na voici l'homme, moza niveau ya voici l'homme te. Parce que yé voici l'homme azana niveau ni. Azana niveau ya Nzambe. Ngana azana niveau ya Angelou na ebite. Bolongola na makambo oyo ki fanatisme. Moka bima lobi yo bakanga yo na braza na likambo nini. Tala. Soki yo nga bakanga na braza. Eningi koloba bino bokofuta mbongo nanga. Etali bango teza na rapport. Ko nini bo sangisa kamebele po bo diaboliser ngai. Omoni bato ba mesana ko diaboliser ngai. E na kota na mboko na kota na force moko ya ko sambela pona bato. Ba pastor ba vandi na réunion. Balobi nini toko osisa moto. Eloko ya liboso ko futa ba journaliste bakosela kaye makambo. Okay. Ya mibale komela ye bambongo ko escroquer. Okay. Ya misatu ko kangisa ye. Okay. Mais nazo yebisa yo bato bakangisa nga na braza. Sans plaignant. Babandi ko futa mbongo ke ba condamner nga 20 ans. Procureur juge azotuna na ko condamner mutu ndenge nini. Na likambo escroquerie plaignant azalaka te. Oui, oui. Yo soko zo luka likambo oyo nga na kenda ka braza même lelo. Okay. Kenda dossier na ngeza wana. Kendo tala yango tuna batu nyonso na braza plaignant azalaka nani.
Chaque jour, na hotelema, Baraka Mugisha contre l'État congolais, dossier escroquerie vide, sans plaignant. Vide. Au mona wapi mutubazo kangaye na braza, sans plaignant. Parce que yen wanande makambozo ya kobimisa awa. Na mboka oyo nga Baraka, na simba mwasi ya mutu. Sokaza abima aloba. Osimba te Na papa. Kinshasa ti braza nga Baraka. Eza na mutu akoko bima lobi Baraka. Na ndenga mayele azwanga $1000, soit $2000. Azate. Abima aloba. Eza ka bino ba pasta. Entre biso to bima ko diaboliser baninga. Des filles. Omoni obandaka azandoki, aza magicien. Nyonso wana simbite nga naza awa nazo continuer. Mais na dossier oyo toyena ngolelo. Voici l'homme oyebi elongi nanga. Olongwa na kalembelembo yena Parlement céleste. Bureau nangeza na ba video na caméra cachée. OK. Ezaki na ba caméra cachée. Beta bilo. Oyena bureau. Ovandi. Ba yeko episa na zana bank. Olandinga na Eco Bank ya 7 muri limité. Ba umeli ko servir biso po ezaka $10,000. Ozalaki na campagne osalaki obengisaki papa na mulimo mukuna. Oyebisenga ke ozana retard il faut que na ko banda kilt. Na lobi yo kenda na kolando na kalembelembe. OK. Na landio tina kalembelembe Dr. Brian Semutongo aza témoin ye moka contribuer $8,000 na mbongo wana. OK. Bato ba contribuer na zana bango sur place bakobima koloba. Tozana epe toso na Et ye. salinga bien que mwana na ya ndimi 6,000. OK. Comme yo ndimi 6,000 wana bimisa yango na no pesa 14,000 tokolanda yango malembe. Pesa na no 6,000 wana 14,000 tokolanda yango malembe. Botika lukuta. Sikoyo papa. Bino botea ka sanctification, puis mokili nyonso emonaka bino ba santo. Bisonde ba démon. Non, voici l'homme. Oeza état de droit. Na bengi fachi, yokali kambo, kotali kambo. Na bengi mama. Maman Denise. Mama Denis. Nyakero. Nyakeru, kotali kambo. Soki nga nazo kosa, babimisa vérité. Et salinga bien que yondi mi 6,000. Zotsana no 6,000. 8 ans na landaga batoyo. Vraiment. Kobini sanga muku na zoloba non kole muku no salinga biete comment yo koko tika mwana ke na mbongo nanga boy yo muto zoloba ngana na bimisa makambo comme ya bimi na communauté atika mbongo nanga ngana kolimbisa te na mwana mbali toko tuntuka. Merci beaucoup. Alors biloko na bosala bandeko ba internaute bazola na biso na monde entier comprenez tension eza tellement balekisi na kofinga nyungu ya mutu bazongisaka baleki na kofinga. Vraiment. Ngana za mwana ya asekate. Mukabimi yo Baraka yamba Yesu yoko yambisanga Yesu. Yo ndingo za wana yo za na Yesu. Oko yambisanga Yesu nini? Ya couleur nini ya rouge soit noir ndingo za wana. Voilà. Na osenga mongo nanga yo so yambisanga Yesu. Voilà. Yo yebi Yesu yo. Kotekera nga mupepe. Na komi kuna fréquence za ya Motorola. Pe batu mususu bazwa. Ozola kisaba document wana. Soki toke na minute na leta ngana tikala ko la fréquence wana. Chaîne angezo le can africain nini e kangate tilelo chaîne kangate. Alors bandeko ba internaute boza partout dans le monde pour comprendre que ezope ça pas si parce que papa azali vraiment victime. Papa 20,000 wana eza 4 conteneurs na Dubai et kitia mutateki vraiment nazo senga mbongo wana avec intérêt azongi sango ndenge na pesa kaye yo vasilo moza na clé. Pour makambo esila bimoloba soit obenganga na ya kozwa mbongo ata ndambu. Soki olingi makambo e continue tokotuntuka. Vraiment alors ozamu bali nga pe na mubali. En tout cas mutu akobangisa muninga zala te. Papa bolimbisi sala nga basi bakanga okobangisa nga prisoni. Ozwi mbongo na nga aprozo bo intimider nga na ba doctrine. Oloba nga na magicien. Yo zo banga kolia mbongo na magicien po nini? O banga kolia ngote po nini? Zongi sambongo nanga bino ba fanatique ya voici l'homme bozali kotina ba message ko intimider ga botika kotina ba message na mwana mobali na mwasi te. Voici l'homme, bring back my money, rudisha franga yangu. Zongi sambongo baba rudisha franga yangu sitakuacha kama mimi sione ile franga usinichezeshe. Vraiment alors chers internautes intimider na ba doctrine yoko okote ngana yamba Yesu pwani. Papa c'est vous nazo comprendre papa yamba Yesu. Papa toza suivi dans le monde entier. Na yamba Yesu. Papa en tout cas chers internautes bon comprendre que makambo ezope ça passe. Papa zoloba na motema na ye mobimba. Bon meka ko comprendre réalité parce que ezali mbongo ebele et surtout ko boya ko ndima yango ndezo matisa attention. Mais andibi 6,000. Naba message au bozokita. Azongi 6,000. Azongi sana no 6,014 tokolandira malembe. D'accord papa. Alors Tolanda qui ba sortie médiatique ya liboso
bandeko ba internaute ba chrétien ba fidèle ya ba église ba tuni pe mituna ebele balingi ba ye balikambo yo est daté depuis quand et salimbula boni boni pona nini kaka lelo tozak entre tozolonga na tente atozolonga na analogue tokota na tente na tente nazo ingénieur tosangisi mbongo na bengi mwana nga docteur ba tosangisi mbongo tosana ba père défaut basali biso de vie à 120 000 pona kosala chaîne. OK na kepa ndeko nanga fasilo ozoka kutu na kenda te na bana ko luka africaze OK mwana na ye oyo azosala nga ba video ayeko kutana na mwana nanga ke fasilo mazaka na africaze moka sali la gate atekela yo comme ça to somba anatanda azape na imiter. OK azoteka soit $58,000. OK parce que elle na kei kolandela elle to pesi mbongo pona makamba africains mwana na ye moko kaka oyo azoloba oyo alekisi malobi pesanga mbongo na pese na loba réalité na fini moi 50 alobi papa baraka ko somba imeter wana te ezeloko ye moko salele akokufa tika ko somba ngoti wana voici l'homme mwana na ye kasi oyo alinga escroquer wana emeter eza kokufa eza ya voici l'homme ye ya voici l'homme OK alinga tekela na $58,000 ayebi keza kokufa mazondima kozwa mbongo ebela tekela yo ngana ndimaki voici l'homme voici l'homme ndenga teyaga okoko ndima teka ko sala eloko ya boye même biso tozondima te bandeko bazondima te yango bazomituna papa est-ce que eza ya solo makambo zoloba oh ngaski nazali boma est-ce que ndingo zomona natindi mutafinga bango te yo moko bimi po kameli kabuna yo nazobanga nakobanga voici l'homme te baraka na banga kate bosi bo baby sa réputation nanga ko finga nga kote nga na mateya nini yo koloba lelo eko intimider nga kozongisa nga sima oh ndoki oh muyibi oh escroquerie nini papa soko lobi nga bakanganga muku na bakanga yete bakanga ki epe abimate abimaki yopo bima tozana tosola OK soki nga nazaki na mabe na braza balingaki bakondane nga olinga kozonga te rien zonga te mais comme balandeli bamoni likambo ezate balibere nga nazongi na mboka vraiment papa tozonga na $58,000 oyo emeter ya kokufa au financer mwana na ye ayebisi yo vérité nga vérité namoni bango bakomi na makambo ya kwa na lobi Brian ba escroquer biso tokenda kolandela likambo oyo tokenda kolandela tokoma kuna papa fréquence ezalaga te eza ya Motorola ya Motorola fréquence ya Motorola ekosala na télévision wana voici l'homme fréquence ya Motorola ekosala ndenge ni na télévision ateki mupepe nazwi Kakenza nalobi Kakenza tala makambo basalinga yo za président église de rêve Kakenza pe akoka ba pasteur mususu te vraiment nzamba pambolo Kakenza oza mutu na nzambe Kakenza ngana lingaka yo mingi vraiment quand même ozwaki mwa étape omeminga tina ndako ya muku na bandal ofandi muku na lobi na ngani tozaki bana tomane kosala makamba bana tokoli tokomi kosala makamba batoyo bakoli o baraka ko bimisa eloko publiquement te OK soki na bengi na kekuna momoni ko bimisa yango te OK meta yango yo nga pe nazana posa mbongo po bakolo mbongo ba contribuer bazotianga shosho mbongo mususu ekota ba intérêt na komi ko puta intérêt ya 70,000 oh là 70,000 po inane na sala na braza mbongo wana par mois ezali komata ba faire nanga lele kufi à cause ya muninga nanga pasteur mosali ya nzambe yele la sobima na aseka ba faire na eza normal ngai naza conséquence ato yoki ke na kufi lelo ato loki na kwei lelo naza victime ya ba pasteur ya boy. Voici l'homme, il faut foutre un bon guabatou. Alors papa, Toza quand même en direct, je rappelle que Tozali en direct sur Baraka, Mogisha, Lindono, mais également sur YouTube, Miracle Plus Télévision, Ser Live Télévision, Congo Star Télévision. Abonnez-vous, partagez le lien, tinda message, comme c'est un papa. Ezali pas si peu mawa, kota la image au basal nanzambe bazo pesa. Mais kasi lelo tozo ka makambo ezo pesa Sony mais papa tozo na mutuna moko parmi ba question ezo matela biso balobi pona nini likambo oyo voici l'homme azana Kinshasa ata okendaki pa papa Albert Kakenza okendaki papa Mukuna est-ce que bozana yena ba numéro de téléphone te oyebi adresse ya ndaku te pona nini komema yango na média eza ba question oyo bazotindela biso papa batwana bazana ba garde bazana ba garde ah bon yo nengo bimi awa uzana likambo na voici l'homme ko koma ono mona omona ika na share azote
Ok. Bosuki wana. Benga téléphone bloqué. Mata qui t'a bloqué. Moi, c'est dans zolo barakatika, bato ba kolukela ba problème. Vraiment. Basa na ba TV, soko miki kolandela mbongo yo, ba kosala ba émission, ba salir yo, mais lelo na lobi soke za kokufa. Nazo ata 20 000 wana na osala ta mwa boutique na tiki ki pasteur. Vraiment. Na ndimi na tika ta ki pasteur. Papa, tika niveau yo. Papa toko samba na lola, vasilom. Amusali azabi. Soki yo place oza. Est-ce que na okosa makambo na olo? Bimolo batika kotinda bana. Voici l'homme. Bana, voici l'homme. Tala na vandi bo. Na fukami liboso nzambe. Vraiment. Voici l'homme. Voici l'homme. Lelo na fukami liboso nzambe. Soki nazokosa ke na pesa mbongo te, nzamba bomanga lelo. Aïe. Soki nga nazokosa na kufa na bana nanga na mwasi nanga. Na na posa mbongo nanga. Hypocrisie wana zo yambisanga Yesu ekosimba te. Luka kimia. Entre nga na yo. Kotinda batu te. Luka kimia. Luka kimia. Hypocrisie wana zo sala. Oh sanctification. Futa mbongo nanga. Peto zana ba pièce mususu ya bato yo mela mbongo. Toko yako bimisa yango. Donc dossier Zamulaï. Singama Tembele. Alors messieurs et dames, en tout cas Bosunga, comment on a la déclaration papa Zosala, papa Zoloba na motema na ye. Ezo pesa passe. Ezo pesa soni. Mosali na Nzambe o matakana cher de milliers de gens balandaka yo na monde entier. Kasi mbongo wa batu. Ozoko wa kozongisa te. Siko papa batu balobi que ba uti ko benga na ye na communauté ya ACK. Etaligate. Ko tuna pe mituna na ba église, nga pe na ba problème na nga ekoki. Mais tomoni batu musu balobi papa balobaka yo za na mbongo ebele 20 000 okoko tika te. Yeso kaza na mbongo ebi za na mbongo te. Ye pa za na mbongo. Yo moni mbongo 20 000 eza mbongo moke. Eza mbongo amutoki, eza mbongo apasi. Ngana sala ka dans l'état pona kenda ko mbongo à l'état. Eza mbongo amutoki. Babimisi nga escroc. Mais batikala ko mama awa ba uti koleka, ba swa mama moko. Ba telemisi na wenze. Mama bi baraka mugisha a escroquer nga $700. Vraiment. Mama pe si kombote. Journaliste longa la kisite. Lobelandi denile sabima bandi ko sala ba émission. Kombo nanga etamboli mabe mokili mobimba. Tila mama wana yebanga na te, ayeba na te. Ba misi 700. Mais soki nga na yibi 700 na za escroc bébé. Mutu asalenga ba émission ya a escroquer bantawa ba $150,000. Bakota na makala. Bakota na makala toyebi. Mais papa il mettait na signature ya ex-président. Bakota na makala toyebi bango. Yozo ya ko condamner nga pona likambo ya 700. Après bazo sala émission, oh mama yaki na biro na nga, atiki saki libanda, 716 laki na kati, ba protocole batali na kati. Mais fali ba bimisa ka mbongo mala moko na kati ya saki. Na mukuse. Pona indi ba yela ngai. Botika. Mutu moko te akozwanga na dossier escroquerie te. Mutu moko te akozwanga na likambo ya kindumba te. Na baraka mugisha na simba mwasi ya mutu te. Na mboko na tikala ko escroquer mutu te. Mboko tina braza sokaza abima aloba monta. Bino bokangisanga na braza po bo salir kombo nanga. Bozo contribuer procureur ya braza zo katsa ko ya kozwa mbongo awa. Chaque lundi ti présidence eko kota makambo wana po dossier zala ki vide balancenga babimisinga lelo zo koti sango na likambo oyo ya nyongo nenge eza na rapporte eza lokola mukuna ngana na nyongo mukuna ayeko senga ngambongo après no yo mukuna bakanga na makala te est-ce que eza na sens eza na rapport ata moko te nyonso wana ka babebisa réputation nanga nyonso wana ka babebisa ekosimba te amen nga baraka mugisha mobali ya mama Claire représentant légal parlement céleste mobali ya mwasi moko vasilom 20 000 nanga amen kozonga vraiment kotuntu koza mobali nga na za mobali kotinda batute bimoloba vraiment alors usinichezeshe. Alors, moi si na yote po bana osaka nanga non. OK. Tika kotina ba toi finganga. Non. S'il vous plaît papa. Non. Alors cher internaute, ndenge tolobaki na ebandeli. Comment na l'homme de Dieu, papa, koloba, kotoka, na motema, ezali douleur. Ezali ingratitude. Ezali pasi. Mwana moko protocole na ya ko yambisanga Yesu. Baraka yamba Yesu. Baraka yamba Yesu. Bino na nyonga moto bana ko yambisanga. Bino boyibi 20 000. Vous escroquez 20 000, ndebo yambaki Yesu. Toza la claire bandeko na ngai. Voici l'homme te lance un message. Toza na chambre te, toza ya kobata mate, toza na télévision. Bazola na biso mokili mobimba. Mbongo zwaki ezali ya émetteur
émetteur ya Motorola. Moi na yo moko andimi ya fréquence ya Motorola. Papa ata tokei omoni bango bakanisi ke bato nyonso ba bazopa. Biso pe tozana bato yebani. OK. Toki toke tina l'état. Preuve ya kolobanga na saila même fréquence wana eza. Ti lelo fréquence wana ya Motorola wana la kisi. Ti lelo za la kaka na bakombo na ye. Ah! Eza kaka na bakombo ya moto eza kaka na bakombo na ye. Ale protocole azolo ba papa ya mbayes protocole. Yambi bale mutako koteka fréquence ya l'état. Te. Bango bazwanga yuma nga na kanisi nazo préparer nazo sala loko nandeko. Bazwanga yuma na nayebi makambo biete ya Kinshasa. Haute trahison, les hommes de Dieu. Alors senga mongo nango koma koloba nazalaki wapi? Dossier polaka. Soki yo momi mutu 20 ans. Lelo famille na yeba bimi lelo après 20 ans. Okoloba bakokanga yo, bakokanga yo. Et le kato tikeleka. Tete. Mbongo nanga na lingi yango. Ata 30 ans bakokanga yo. Alors messieurs et dames, comme je l'ai dit au début, Kabola Lia, Ozana Gisasa, Ozana Braza, Ozana Galembelembe, et si nous sommes Kabola Lia, pour Zali Gamambongo Abatu. Alors papa, na rolingato sur intervention Wandego, au Bazolanda Bisso en direct, Sotogo zo mituna, Moko, Mibale, et Sungabiso, to avancé. Alors, tous autant un message, il y a Ndeko Moko, comme on a dit Dieu merci, Kusosa, Papa Dieu merci à Tony Boy. Alors, méfiez-vous, mes frères, avec les hommes de Dieu de la RDC. Surtout ceux qui portent les grands titres, évêques, bishop, etc. Jésus-Christ, qui est notre vrai modèle, n'avait pas de titre. Alobi tobanga basali anzambe ya kisasa surtout oyo bazana ba titre ya minene po ba église ezana cité tozomona makambo yote et puis na suka sukisi soki bokokaki kosilisa ngo kaka te na bonzambe ke kobima na media. Mais page nanga o nga place na oleka bazabana nanga o bazolandanga. OK. Amen. Bazabana nango bazolanga Bible lobi ke soki mutu azana na likambo mema ye pa ba diakle soki ayokite mema liboso église soki pe ayokite bimisa lekola mupegane niveau ya suka ngana ko bimisa lekola mupegane na ko dénoncer yo et pas nanga okoma mupegano. Ndeko moko akomi ndeko Basile Yoka alobi papa nalingaka yo mingi maintenant nous namona yo na kanda ya boyete. Pona bolingo na yo na ya nzambe okoki kosunga bango te Yesu asirika te azui sentira beti batu nyonso na temple babimi libanda abobaka wenza batu apanzi na biloko asirika te 20 millions zo monango muke na minute a pas 8 ans hein soki mutu azui 20 000 déjà tu na mbongo na ba ya entreprise ça mbongo nanga OK ya mbongo nanga na ba entreprise bela tongi après 8 ans azui 20 000 osali ba entreprise na Congo te ogosala soki tokei justice na kosenga mbongo wana avec intérêt. Mais avant de na justice, zong sambongo nengo zwakango. Comme on dit 6 000, moi non moko fioto abime na zaka 6 000, adaka 6 000. Bon, zong sana no 6 000. Bon zong sana no 6 000. Facile na lingio. Nga baraka mugisha na lingio. Na combattant. Comment na nga boyete yo mona nga je hein? On mona nga je. Yo kanisi na kobanga yo. Mais soko zo luka kimia lukanga osala kimia. Mamuna bino yona o balongola yo ona aseka etalingate. OK. Etalingate. Yami baletika okosa batio poison. Malade ozanango eza report ya médical, report médical ya tension. Biloko wana expliquer nga pe na belaka e moko na ngina beta ba crise docteur azolo bananga pema ta et moi côté le matin cher moi mingi esanga ka repos. Côté moi Brian auti ko bela mingi ba docteur balobi apema. Mais yo obeli tension obandi kolingo pakola batuke ba empoisonner yo bazobundisa yo olingo bimisa batu po bayokela yo mawa jamais nga na koyokela mawa te 20 000 bato ko futa papa silo mo bana ko travailler mingi ozopema te nde oye ko bela papa ngai soki na travailler bien nazo travailler mingi na bela ka loketo oyo na ko telema mingi nazo ata na lingi na koya na okende pa médecin zolo bozo telema mingi pema na ko na okosela batu ke batianga poison te Dr Brian mwana nga oti ko bela tension akoya alobi ke baraka empoisonner nga soko lingo bima na aseka bima na makambo na yo kokosela muku na katia poison. Voilà, alors papa, tu as souvent motuna moko
Balobi dossier ngope papa Zoloba kolanda ba attitude na ye ozana raison. Mais kasi est-ce que mikanda o bosalaka likambo yango ezali? Ezana maboka ba avocat na minute. Okay. Soki nga na kobimisa mikanda yazela yango na ba video. Era zaki na biro nanga. Okay. Okadisika na koya kobima bol na yuma. Alors église Nanzambe bandeko Nanzambe. Esali que mwana na ye yemoka yeko la kisabiloko. Esali bien ndimi 6000. Mais soki toke na leta kuna kombo nanga na Africans wana ya Motorola ya mupepe wana. Exact. Bayebi kombo nanga kuna ata toke lelo. Basilom. Mais c'est quoi papa? Okendaki na États-Unis obeli nzamba peso deuxième chance ozongi pweto futa nanga nyongo. OK. Peut-être lingo kota même lola te. OK. Et yalinga kota lola te. Nambongo na yo. Ya prophète. Oh. Est-ce que nga na kabela ye? Na kabela te. Ba na kabela ba mituka ba pastor na yebi bango. Pe na église yebi na kabela bango. Mais yo na kabela mbongo wana te. Ezalaki business. Ezalaki ya batu. Mususu euti na nyongo ezonga. Siko papa, moi na oya ye ego ndima 6000 wana. Bosololi te comment bakozongisa ngo to e bimika na internet. Azomona awa ndenge toloba ye aza ali na zolanda. Siko contact finalement tokosuka na likambo ngo ndenge nini. Ekozonga ate kozwa deza ekozonga. Ngande mu babimisanga muyibi, ngande babimisaka escrow, ngande bato na matea na bango chaque fois. Lelo nde to kangi bango. Baraka lelo basolo baraka sila eza bango te. Matea nyoso baraka mabe. Bao. Omona wapi ateka mayo. Oyo baba sakoli mabe. Ti lelo place na komela mayi ezate. Bango te. Bango te lelo na kolimbisa na likambo ni. De balie mbongo na biso. $20,000. Na batu mususu pe baza. Yozela. Alors, chers internautes, comme je l'ai dit, abonnez-vous massivement dans les différentes pages Nabuso, Toza na regret, Toza na mawa, Kota la Moussal Nanzambe, Moné ne pe loko la ye, Côté ya pe loko la ye, Koloba pe loko la ye, Ko critiquer bandeko loko la ye, mais ye mokonde azoli ambongo abatu. Est-ce que yoko kondima na lelo? Kenga na sina sala faire na voisilom. Modèle bango ba critique ngai. Toka mwe mokili mobimba. Okoki kondima te. Toka mwe. Donc papa ngana comprendre que bango bazalaki na confiance mingi na yo. Bayeba kike oko ngana mboko na kabi plus de 40 mituka. Na ba journaliste oza témoin. Albert Kakenza na pesa 2 mituka. Vraiment. Range Rover na ML. Vraiment. Ozoka. Tozo n'en va pas. Donc bango ba mona ki yo confiance au koko dévoiler bango te bazu eloko eleka na nkuku. Papa ngaso même Joël Français o azote na pesa est fort de asika. Vraiment. Awangana. Liste zamulayi. Liste zamulayi mais 20 millions bokozongisa. Botika kosa la confusion eloko ya kokaba eza ya kokaba. Mbongo ya affaire eza pe ya affaire. Ngai bakoya na kukusu basali kop. OK. Bosa vandimi ba diaboliser. Ba diaboliser. Botika hypocrisie. Toyebani tozalaka biso nyoso. Botika hypocrisie. O eta bandimi ba yeba vérité. OK. Bandimi fo ba yeba vérité. Botika kokota sa confusion na division na kati église ya Christ. Mbongo ya ndoki bien. Hein? Oui. Mbongo ya ndoki eza bien. Eza bien. Bokozongisa. Maintenant papa mutu moko atuni mutuna moko wa lobi. Alobi papa ozoluka buzz te. Na oluka base nani? Oluka succès. Na kota mboko yo. Nazoleka plus de 30 chaînes ya télévision. OK. Na leka pona ofinga batu pona sala kombo. Te. Yo na mboko yebela ngai na makambo ya boy. Te atamu kolomoko te papa. Kona koluka base sima facile mpwani. Balobi papa ozoluka succès. Nazana kati ya ASEKA. Te. Naza kuluka mbongo nazoluka succès te. Succès nazana ngo. Soki na oluka succès na kolekisa émission na TV. Mais balobi que yetangu ba bengani na communauté kombo na ye tangami na internet nde papa pe mbala moko attaqué bongo nanga abana chapitre na ya sika sa nyongo. Voilà, alors chers internautes, je pense que message eleki église na Nzambe muku na tidinga basali na Nzambe na koko tinanga baraka. Est-ce que ngana zana aseka soki eza mutu ke azana aseka ye mutu ye koloba to koloba muku na tindinga. Okay. Na communauté oyo eza na personnalité juridique tozali parlement céleste ezali mbongo ya communauté parlement céleste. OK. Eza ba mama bateka ba wenze basangisa mbongo na po ba pesa. Okay. Ezala bango passe kala tete o sala marche tina kalembelembi
bato ba continuer bon to sala marche tala Vasilom yo bingate oye bingate ozoyo kanga na basango papa mutu moko akomia wa ndeko Elliot Kabangu alobi nga pe naza témoignage papa kotika te merci Elliot ya kotanga kotika te ba komplika biso makasi ye Elliot na banda kotinda merci Elliot olukanga na likambo Elliot Kabangu lukanga alobi kotika te ayebi likambo oyo pi ba komplika bino makasi oui eza soni église ya Nzambe eza soni koteya na badireke kusimba te eza soni Vasilom dofuta simbongo na ngate luka mateya mususu mateya ya o yamba Yesu o botika masumu tika ngonani vraiment tika ngonani teya mateya mususu po salila kangote. Alors nalobaki comment message tuna motuna mais sauf que sérieux et silité pour ba témoin basé belé bato ba contribuer na mbongo wana pour na kosala achat ya ba matériel wana basé belé lelo papa alobi docteur akoloba lobi ba témoin basé belé ti mbongo wana ekozwama eza mbongo wa communauté papa botelaka liloba Nzambe yoka soni banga Nzambe yoka mawa. Alors papa bon eloko nga nazolo baba Vasilom na mutema na ya ibike to sali l'africains wana OK wana nde vérité ye lokola musantu oui musali ya Nzambe oui alukanga ata ye balobi kaza niveau ya likolo azana bagarde niveau ya se pas de problème tondimi tonyoso eto okufa parcelle na biso ekozala kaka kaka muke ekolanda yo atoza na ndako ya munene kolekanga okola na kati ya chambre moko okola likola mbetu moko atoza na ba veste 100 olataka veste moko sapato moko mutako sa muninga te soki omoni ke niveau na yo eza likolo tinda ta bavoka wana tinda batu na yo kaka bakosimbisa ngata ndambu ya mbongo Vasilom nga baraka mugisha nakotikala kotindelo batu baloba likambo nga moko nakoloba mais yozo yoka soni ozotinda batu baya ko expliquer mais marché oyo na salango entre nga na yo eza net mutateki lopango yo kondimo somba lopango na maboka bavoka sans que mukolo lopango signé faut bayera za la propriétaire fréquence cop et betami entre nga na Vasilom bino obozo ya koloba na ko répondre kutu bino boyebi na likambo oyo ata mokete makambo nyonso boza ko expliquer boyebi nenge to bandate na Vasilom Vasilom aza évêque nga pe naza évêque aza pasteur nga pe na pasteur otika makambo entre nga na Vasilom yo tika kosala ki fanatisme oya kosala ba commentaire pour linga Vasilom aza musala Nzambe baraka aza magicien ba ko condamner bino na biloba loba wana bino bo kota lola te voilà papa na zandoki to pumbwa nayo mukoni ngai na pumbwa nayo vraiment ke bana biloba wana Nzamba ko juge bino na maloba minoko na bino papa toza na message ya Ndegodier donné Mbondo alobi il solo ya signal oyo na yebi yango bapesa papa mopepe pourquoi motema mabebo na basali ya Nzambe alobi papa zwa courage mais mbongo na yo kotika te na kotika te bandeko bazokoma sitacha baraka ngai baraka mugushi sitacha ile frangi tarudia Vasilom tika ba urge wana ozosalela ekosimba te lukanga pesoko lukinga to ochakimia soko boy nazo avancer voilà inda ta batu 1000 voilà na pena na ba soda o ba kwa kuko na ba internet ba lobby tokotika te papa ndeko Efrazi ni mal alobi boye papa Vasilom église na yepe ekotaka batu lundi ti dimanche zala na motema ya moto zongisa mbongo ya batu ndeko Efrazi ni mal alobi église na yo ekotaka pe bato osali pe ba mombongo zongisa mbongo ya batu. Alors papa aux bénédictions ya papa ozomona kozala juste na vie. Alors papa ba message ezokota moi mingi mais par rapport à l'évolution toujours c'est la paix timing message na biso pour conclure série na biso lelo pour na yebi ke to presende épisode moko mais couleur monsieur Zolanda soki ba réagir te bandeko boza partout na monde na Brazza na États-Unis Angola Allemagne boza na kalembelembe boyeba ke tokozonga lisusu. Alors papa ngongezo kende na mukuse un dernier message par rapport à lisolo oyo
na bandeko baota la biso na mokili mobimba. Pour na dossier oyo papa biso ja tolobi fazong sambongo bato. Message pour na kosilisa numéro ya lelo. Olobi nini na bandeko pe na ye azota la biso voici l'homme. Bon, voici l'homme ngana oluka kimia. Nazoluka kimia. Soki yo koki oza niveau ya likolo okoko kutananga te benga numéro nangeza na page. Benganga to tia kimia. Benganga to tia kimia. Benganga to solola. Soki pe to soroli na tie na se. Voilà. Ndelo ko nazoluka. Voilà. Makambo chaque fois zoluka pasteur moninga no pona nyongo panda 8 ba garde akimaka yo. Azo bloqué nga net naza na maseke na mukila. Vraiment. Mais bon wango ya magicien on a ozolo bande ele okosanza yango. Alors papa liloba moko na bandimi ba fidèle oyo pe bazomona papa tomboki mwa muke un message na ba fidèle na yo ya partout pe bazolanda yo moi liloba na bango papa bamoni papa azotomboka pe maza na droit. Papa aza na droit. Mais liloba moko po na bandimi na yo. Oui papa. Nga na souffrir na makambo na yebite na mboka oyo. To yebi papa. À cause ya ba pasteur papa. OK. Ngai na bandiko kabela bango ba mituka na koma net ngai na koma bilanga na bango ya kofinga. OK. Lelo tsi na zwa mission nga nyoso na longoli na TV. Vraiment. Na longoli ba mission na TV ba bandiko sala nga ba mission baraka sili. Po na zo pesa bango biloko ya kofinga te. Na pemi nga pe naza na mwasi naza na bana o balandaka biloko wana na ba internet bato bazofinga nga. Tina tension komi komata ngai. Vraiment. Tilelo batension komi komatanga naza victime ya makambo onga na yebite à cause ya ko salela batu ba prière à cause ya ko bikisa batu à cause ya ko benga na bambasu lelo na koma problème na mboka oyo bazolo bananga te ya parole mais makambo na ko sakola na ko sambela pona batu tika yango na ko tikaka te na zuwa mission nga na longoli nyonso na osala ezosuka ka na église pona lembi critique na lembi ko finganga ko lukilanga ba problème butu na moi. Non. Est-ce que kosambela pona batu yango epe koma infraction? Ti lelo mwana mukazo bima kuyambisa nga Yesu. C'est que bango bazomona nga mupegane. Yo mwana muke oyebi batu o nga na yambisi Yesu. Ba campagne combien na sali batu bandimele Yesu. Lelo zo sala video ke nga na mupegane na yamba Yesu. Yo mutoko yambisa nga Yesu. 35 ans na tamboli na Yesu. Na zefeki na saliba église na bandi ba église yo ya koyambisa nga Yesu pona sengi mbongo ya nyongo keba botika ki fanatisme mwana bosala lola eza biso nyonso un jour tokotele maliboso ya Yesu. Voilà. Sambongo sa eloko to tele. Voilà. Makambo oto sala ba ninga na mokili tokofuta yango. Voilà. Alors chers internautes mais également bon comprendre attention et puis si papa Azali responsable Azali père d'une famille en dehors d'être évêque na église Mazali papa moboti na bana azape moto maiswaka mote meyoka kapasi mais en tout cas papa pour te conclure na sengaki un message na ba fidèle na yo message na pesa leo na ba fidèle na yo o ba moni kaka papa toza na 40 jours to sambela pona ba combat o ezoleka. Mercredi, jeudi, vendredi, toza awa chaque pourquoi à partir de 16h, boya ebele. OK. Voilà. Alors messieurs et dames, vraiment. Pour la minute oyo, na choqué. Vraiment. Pour na baninga nanga o na benga ba Kristo. Vraiment. Na trop choqué. Voilà. Que mutako ko binisa nga panda 8 ans. Nga na kangami na braza, voici l'homme. Est-ce que yo luka mwasi nanga atako tina crédit. Nazobima na braza bakuti ko liberenga tokutani même na beach otali kuna ne totikala komona ngate yoza niveau nini yoza nanga niveau vraiment alors na président solagana batu vraiment président solagana batu si voici le mazana ni pas sola ngana niveau ni yo voici le ngana na niveau ni yaza niveau ya nyongwazo futate eloko biso to comprendre yango wana papa batu bakomi koya aza niveau na yote bon soka aza niveau ya munene aya futa mbongo nanga voilà alors bandeko balandi ya émission na biso je pense que tokomi na suka merci papa bolandaki biso na Facebook Baraka Mogisha Lindone mais également na chaîne YouTube Miracle Plus Télévision
bolandaki biso na Ser Live Télévision, mais également na Congo Star Télévision dimanche na 13h. Ba numéro ezana C Bobenga. Bandeko et Pessi Passi. Il fallait tout solo là. Papa abombi, aluki, bino bozana bagrade, bino bozana bagarde, bino bozao bozali, bolingi komo anate. Toluki ti ba pasteur responsable na bino ya communauté. Balobi boyo kite. Toluki bino bomonanite. Tobengi bo bloqué biso. To sali jugement na médiaté, mais to ko solo là na la voix de sans voix. O ezali télévision bokolanda pe soki boza basali nzambe ya solo. Nzambe bondima bote akabatu. Bofuta mbongo abatu. Papa, tant que mwana ngape souwe nanga nzambe asunga yo abatela yo ozo traverser moment moko difficile. Mais comme vous allez innocent, nzambe nde akokata likambo na yo. La série continue, restez branchés sur toutes les plateformes de téléchargement. Que Dieu vous bénisse et au prochain numéro. Zamba Pambola. Merci.